biso Baraka Mugisha oya bana ko bimisa bambona basaki ko sala ba miracle mani ko kabila ba prophète ba mituka Baraka Mugisha akufi nini singe ko sana ndenge mwasi na ya lino ya Baraka Mugisha ndeko no azokufa collègue na bino azokufa na kati ya prison kuna na hôpital réaction les andeni par rapport à triste nouvelle oyo mwasi na ye awotaki ko pesa concernant que di mobile na ye. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes connectés, en train de nous suivre en ce net moment. Tika ete nzama lola, amona bino lola, et futa bino. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa sima na onto ya kolobaki nzama boye. Donc, voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Ata bitumba, ata bakomba, ata bozo bundisa, ata bozo loba biso toujours bama na Yesu. Car nous savons à qui nous avons cru, bien-aimés dans le Seigneur. Le lot bonzambe et que kitana loye moteme na maloba na nani. Restez toujours connectés dans la meilleure chaîne de la voix céleste Angela Lola, toujours combattu mais jamais abattu. Le lot vous avez information, vous avez maloba moko na émission le lot vous avez vraiment édifié, vous avez toujours connecté. Avant que la présenter bien invité na ya le lot, j'aimerais remercier Banderonion tout basunga bisona musalo. Là je vois les pasteurs fait amis à la bouche autorisé de l'Éternel en la moisirique na filo mukwa ya motema ya bivin c'est de homme depuis longtemps na maman Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston maman Mami Mbunga nzamba lola mona na papa Blaise Mbunga tous de cœur na bino bobungi sakinde kona bino na komo ya Germain Mbanga oui ayakini porté disparu au mona na terre. Un grand merci na frère Papi Kongwe na tous toujours sorti il y a album qui sera sauvé album tozo sera toujours quoi. Merci beaucoup bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya ko nzama boto quoi. Bien aimé dans le Seigneur, bien aimé botala ki bilili biso toza pour tout pesa bino les vraies informations botala ki ba image ba bilili ba vidéo bande musu ba to benga benga ngai lelo o papa li ba tinde nga ba vidéo to monya on bien aimé dans le Seigneur toza pena musai na nzali mona plateau oya kumio ko tuna biso ko répondre na mituna na biso bien aimé. Tomoni ndeko mwasi ya Baraka Mugisha il paraîtrait que ba pasteur mo bada sima ya arrestation ya mobile na Baraka Mugisha kuna na ngamba Braza depuis 8 mois quand les bozo mona bilili wana bazo samisa mobile na été maman lobi ke banyokola ki etamba kanga ki ekona ba beta ki bamonisaki epasa alakisaki bozomona bilili ya ndenge tosolai na mama alakisaki biso mpe nzoto na ye ndeni bapote ezali ndenge ni babangaki vraiment konyokola ye na ngamba Braza mobile na ye na minute oyo soki ke l'état na biso tosali intervention te basala nzambe batelemi te Baraka Mugisha bien aimé dans le Seigneur bokobosa na ye akokufa soit bokolamuka un jour boyoki sango ke no biso Baraka Mugisha oya bana ko bimisa bambona basaki ko sala ba miracle mani ko kabila ba prophète ba mituka ba bokoyoka ke bolamuki Baraka Mugisha akufi nini singe ko sana ndenge mwasi na ya lino pourquoi ba passer nyonso ba pesi mukongo en tout cas minga ko solo desire na émission lelo. Et dans ce sujet, na bisote mais un homme de Dieu qui n'est pas présenté boye bien makas na bonzambe mosala nzambe ya monene na mboka na bisoto mais retourne ba question nyonso andeni batiki moko na bango na kata prison. Il s'agit bien de l'homme de Dieu prophète José Lokamba. Shalom papa. Shalom journaliste Moussali Nanzam. Bonne santé. Oui, santé ça très bien. Nangolo Nanzam. Kala papa. Ah, tozali. Bozali en tout cas dans ce pays na koyama bande ba mo ba papa kala boba mitemi kiti ba o ba bengaka que tozo papa na moi passe ba o ba bengaka mais papa ndeni azo le gâter papa hier lelo je crois mais que ba rozala béni na maloba to ko bana pourquoi lelo l'homme de Dieu première question na ezali avant to ko na sujet na biso ya lever et sujet na biso te nous toza mosana nzambo yebani enga serviteur de Dieu et Seigneur tout nos pays parce que ça s'est passé par ma sur la carte de l'église corps de Christ. Réaction de cause parce que votre vidéo te bande au bamon ndenge
Kabundi Wale ça des pasteurs Zolo ba liboso ya chaîne église na ye. Il faut président de la République aya kolukaye ya kene kolukaye te ce qui a kolukaye te pona ke ozo ba directive ya nkolote ba sala coup d'état ba ko bete massas a kukufu ya lobi ke ana na posa $100 te ana na ba mbongo na ya kene kolukaye te réaction au monyo ndeni. Merci. Nabi ke prophétie na Bible ndenge lobi na mukanda 1 Thessaloniciens chapitre 5 Bible lobi ke ne méprisez pas les prophéties. Mais retenez ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mauvais. Donc quand la prophétie parce que eza mutute mutazoloba eza nzamba zoloba à travers mutu pour na transmettre message. Mais lokola ya lobi bongo nzamba lobeli c'est un homme de Dieu mais tokoki jamais ko boya tokoki pe na noter ko ni mais il faut te examiner. Deuxième chose ezali nini ezali lokola ya lobi ya ko kende ko lukaite bon siko il faut totala na examen en de to ko examiner siko mokonzi ya ko yeba ndenge nini que nzamba lobi à travers mosali na eboebo parce que na yebi ke mokonzi mboka a outil l'église de réveil asambelaka ouais sengeli peut-être na kawana akoko tinda mutu que non yebisa mokonzi mboka que tala likambisa bobo ou akoko lekana chaîne ya télévision nationale na chaîne na emoko et panzani na ba site yo monyo ndeni la fali ke alekana na bureau bon avant que Alex on a télévision boy ou comme na yebi voilà na koki ko loba boy tant souper mokonzi mboka alandi yangote pour ba chaîne a na mboka na biso eza ebele bato bakokola na me bakomisi pe message te voilà alors esengeli atinata mutu na ye soki akete akotinata mutu moko akende na bureau ya chef de l'état yebani akekuna nde ekokoma soki komi je pense akolukai faut aza soumis na banganga nzambe akolukai bakutana la babondeli po to ko mépriser te ko to boy pire eya dans le sens que tout le monde a assassiné le président de la République na mboka na biso bakufa pe bakundi bango historique et puis ailleurs et salama alors tout le tient non pembete mais to ko le bandit ko utiliser sagesse dans le sens que message est comme la mokonzi ya mboka alors ce qui n'est ya boy ah là ça va mais ce qui a boy te akoluka pe bakutana bakusambela même en secret même en public et puis et l'okwana et athée voilà c'est ça ce que nous évitons c'est le pire et athée ce que papa pour que ça na pour na koluka excusez pour na koluka payer et ça problème était tout monde na Bible que Akabe asali mabe nzamba lobele Eli aketi koluka Akabe ayebisi na okene koluka ete yo monyonde bon ya le bien que koluka te ya serviteur de Dieu ça va mais ce qui nzamba yango na Bible ce qui akeki koluka te mokonza ko yeba ndenge nini ce que peut mokonza mboka aza magicien te oyo ke topé nganga aza pe nzambe te oyo ke ayeba ke no likambe bimi na place bobo ce qui va informer ba yebisaye que ye okene koluka ete président il faut y koluka personne ba exemple ya Bible bana ko pesa Akabe azalaki roi na Israël asali mabe nzamba lobi à travers Eli bon na moni Eli a se déplacer aki koluka Akabe ayebisi Akabe kuta se repentir pe nzamba lobi na ko sai suma bete pour Akabe akiti abongoli motema na sai suma bete au moins c'est good et Akabe avancé na voilà c'est pas mauvais et prophète Samuel peut akena koluka Saoul bien sûr akena peut koluka et puis tout le monde sous Jean-Baptiste akena le Hérode mais le quoi il utilisait qui sagesse muté katanaki akufi voilà donc yango tozolo baké mokonza mboka za mo pagano te azali mo Christo aza chrétien a une église de réveil ce qui message est comme lié à koluka ce qu'on a né bando bazolanda biso pona yo papa oza un homme de Dieu profession na neto yo ki ya Kabundi Wale sa bando bazolanda biso ba mérite o kitsa mitema papa profession ngo eza ya solo to ya lokuta bando bazolanda biso ba mérite ko yeba profession bande ko bazolanda biso président Félix Tshisekedi ngai na koki koloba te ke za lokuta to ezali parce que papa Wale sa musala nzambe soki nzambe alobelinga ndeno confirmer que za faute za mais tu veux pas le moment à l'obéli na kokiko ba ondi mango ezate mai pogo yango ezate et voilà makama nzambe yango na lobike soki prophétie bimi il faut que examiner pour na pesi verset on doit examiner et tant que munganga nzambe
lokola bimi pe na monoko ya nzambe, je crois à cela, mais je dois examiner. Voilà. Ko examiner nini na tu na pensana. Examiner nini na loba ndenge onoti ko loba moyena bandeli sous ces até dans le sens que do e ko komela ndenge nini. Bon, nzamba sala ke komela ou ko déléguer mutu. Ou bato e bazali pa yo baibi mokonza mboka. Soki bazui message ngo ba komisela. Mokonza mboka ko luka. Eza nango facile parce que aza mutu moko amikitsaka. Na zolo balikamo na yebi amikitsaka aluka ka pe basala nzamba. Merci beaucoup l'homme de Dieu, prophète Josué Lokamba. Papa, ce que concernant quand Yabaraka Mugisha, Ndekono Azokufa, collègue Nabino Azokufa, na kati ya prison kuna na hôpital, réaction les andeni par rapport à triste nouvelle oyo, moi sinaye, avotaki ko pesa concernant que di mobile naye na landaki moi sinaye ndenge bazotu naye vraiment et pesa ngai pasi mingi. Omoni eloko yo ona ko loba. Bible nyonso eza résumé na un mot, c'est-à-dire l'amour. Mais ce qui moi sinde na zolo bakeza basala nzambe bazali na sima na yango. Et puis bakangi mobali na ye aza prophète awa na mboka na biso. Aza la vrai, aza la faux. Mais étant que basala nzambe bino bosali nini pe bolobi nini. Batunyo surtout c'est que bolingo ezati na kati na basala nzambe. Yango zomona ba poison, ba nini ko inana, ba nini tout. Oya linga bima il faut ba bamba ba finaye basala tout. Il n'y a pas l'amour. Si vraiment il y a l'amour, ndengo ti kolobake asala pe badon et pas na bato mususu asala basala. Qu'est-ce que vous faites? Lokola ndeko azali na bisika ya passe. Boko sala nini? Soki bwakize ka sala ki mabe to pas za faux. Mais ya kobongola motema ndenge nini? Biso bato malamu to sala nini? To la kisabolingo ya kobimisa ine sika wana pe to te yaye ki tala makambo sala ka izabo foti ko bongwana. Et ko sala malamu ki bo gagner un homme de Dieu soki azalaki na faux. Abomani. Soki pas azalaki na faux te. Mais pourquoi siko bozoti ka ndeko bongo? Il n'y a pas l'amour. S'il y a l'amour, nous les enfants de Dieu et surtout les hommes de Dieu qui prêchons l'amour. Jésus-Christ a dit qu'il a qui peut comme souté à l'objet les plus grands commandements de la loi. Où il est qui me dit qu'on y a ce temps va poser dans Matthieu chapitre 22 verset 35 à 40. Au bout de que c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au moins ceux qui n'a lingi on a seulement bête. Ceux qui n'a aucun na likambo na kuluka to solo. Ceux qui n'a aucun na passe. En tout cas comme passe nanga, il faut intervenir. Mais pourquoi on doit laisser l'homme de Dieu comme ça? Voilà, c'est ça. Ce qui te l'a bolingo et ben da faveur et bongo lisa quand même là-bas. Voilà. Et là qu'on a collé malgré que bamiso bazo baki non atambola ki mabe bona boye asala ki mabe singete que pour sundola na kata prison. Ah oui. Et singé ko sundola na kata prison te siko yo bosali ni bolingo wapi bolingo. Et ça n'a pas exemple ndenge nazali boye. Soki bakangi tope mwana na ngai tope ndeko na ngai ata bomaki mutu ata yibaki bakangi na prison to sundole ka bongo na prison to le makino a jui atika la kuna prison et ainsi de suite non na kolandeti na prison na côté ya ye bon bon moni so combien parce que tala makambo yo boy eza bien te bongo na po ya yusu sa na sécurité to ko intervenir s'il faut to luka mo abima abimi et belle bateau nous avons 5 milliers éducatifs pour ça domaine on a sali totanga babike premier milieu éducatif ezali famille des places au mutabotano deuxième milieu éducatif eza école mutoza éducation kono troisième milieu éducatif eza éducation diffuse éducation de la rue oyo epesa kapenza toli ya malamute quatrième éducation diffuse ezali de l'état nde aibi côté ya pe ya kapé moment na moto pas changer à cause de l'état et dernier milieu éducatif c'est l'église siko soki l'état kangi mutu na mbeba sali église ndeko ya prison samtunazela net boto te ba prison et tout ça na obimisa mbongo poto misandeko moka sali 14 ans na prison ba sambi ça été ah bon ah oui azana prison makala siko ngana obimisa mbongo nanga pona landela dossier ngwana balande dossier ti dossier eza en cours d'ici là ndeko bimaboko landa payer na koya pepa na boko landa ndeko wana 14 ans ba sambi ça été mokonza condamné kaka pona na kati rien pas yini pe ba condamné ole ke ba condamné mort abi prison à perpétuité. Vraiment ça m'a éclairé tant on a dans la prison na leli ndeko azana mama te tata te azana muto awate muto landela pe azate c'est pourquoi na ju dossier ngwana
ti kuna na Gombe na ba mettre avocat et puis ils ont cours d'ici là ndeko bako libérer au moins siko eloko wana siko pourquoi ça la peut pas na bande comme société voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas, Bonzambe na Bonzambe Lola, les offres bien aimé dans les Seigneurs, Simonanto Yaro Bakenzama Botoko, puis Toto Landa, serviteur de Dieu bien aimé dans les Seigneurs. Il y a maman Moko, il y a Afrique. Aouta Kipoto. Bachela qui est ni poison. Quoi que maintenant on peut être souvent maman on a bomoni abala mundele na Belgique, baboti et banami balé. Et maman, elle est servante de Yassambelaka. Elle servante, non, servante. Mais elle a le poison. Elle a mis le yango. Elle saliba ndengenyoso na ba bonde la pona na ba salanza musus. Je ne dis pas que je suis plus que d'autres serviteurs. Mais et le côté, l'hôpital il va déclarer que donc a oublié que c'était parce que le poison est perforé, ba mitopo, ba fois tout est scellé, a oublié que c'était. Azala qui vraiment décomposé et nous autres même échangé tout a commis moins. Le quoi lical mais a bengi na numéro nangaka kwana to bondeli nzambe nzambe lo kufa lisusuté yo zobika et puis zonga na hôpital passer l'examen to bondeli mama biki aketi na hôpital ba examiner ba moni eloko isusu ezate donc na mitopona plus quand ezala ki perforé ezongi normal mama guéri ndia moni na ba prévention so a longwe na Belgique ayeti awa pe ayeko témoigner nzambe na sima azu avion azongi naye voilà et là on est donc prière et ça na musique to de na musique quand na téléphone na déplacer mais mingi que non maman ya ko photo prier là aussi place et pas non on est à terre bon ce qui mutalingi à se déplacer à quoi se déplacer ailleurs ce peut makoki pour se déplacer zaté quand na téléphone to ko bonde là no peso ce qui attention ce qu'il faut faire to saler et puis nzamba bikisi non ah yango moni maman na biki na téléphone OK papa les sons na bisa lelo ya les amis second souffle second souffle au numéro le bani ils sont habitués le les second souffle na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 14 aux hommes na lisolo ya ba osma desséché nzambe azu Ézéchiel atinde na place ezalaki ba mikuwa pas même squelette mais mikuwa vie ezalaki te ezalaki complètement sec à tout nier alors est-ce que ces os pourront-ils revivre à tel état ya mikuwa ndenge ezalaki aobi nzambe yo moko nde oyebi ndia c'est prophétise sur ces os et dit les ossements desséchés ainsi parle le Seigneur abi nako kot sabino misisa na misuni na posope na kopé sa vie pe boko revivre et si to dit si to fait et nzambe asalaki bikamu ici na nzela ya mosala nzambe azongisi bango na et komi bato donc miku elongo miku e formé squelette après et komi nzoto là et afuli mu pepepe et zongi bato au moins siko yango na zoloba message ali bato so baza désespéré bato so bazali peut-être un problème eza elekeli to pe na musala to na santé to nini Dieu peut souffler un second souffle peut au vivre une seconde vie là où il n'y a pas l'espoir nzamba ko peut espoir peut au moni bilikamis parce que ngambo ko na za prévu à second souffle OK nazalaki moto yo rejeté par la famille abandonné par tout le monde même par les pasteurs nangai a fingi la nini tout ndenge ke nazote ya ngana zo interpréter mais exemple bien au pesa bato ba pesa ka tout exemple mabe au bato ba pesa ka te nini obi ne ressemblait pas Josué, c'est un gars zéro comme vous le voyez, c'est un panneau publicitaire, il montre les gens la voie de bénédiction, lui-même n'est pas béni, c'est un maudit comme il est là. Ah bon? Na famille n'est pas bêtise, n'a plus qu'à interpréter. Les gens ont pleuré parce que nazala qui na sens moko avité. Kaka na eno ana abimisanga na misabat na église mobim. Abi tellement na tozo kabe na Satan. Ba kabanga na Satan, pe ba bengani na église. Na nini mabeni no sala? Na sala le côté. Aïninga lobe phrase ne tuni papa na sali ni na bi je ne veux plus de toi, tu peux partir. Je veux monter d'autres serviteurs. Mais ngai don na mone que vie comme na suka. Et yango na comme fazer. D'abord na bani na receveur à kombi. Ti qui receveur simbité na comme fazer. Na zola la na babisi ou ekufa ti na mone que sens ya ko vivre ezai susute na comme senga liwa. Nzambe est-ce que au cause wa vie na ngate pour moi na mi suicider ezate. Mais sous la pluie j'ai prié. Nazobonde la sous la pluie na opola nazobonde la. Et tout le monde me rejeté. Et tant on a bonde la nande yeso ayobi melangai. Apa musima na misu
Aïbisinga phrase, je répète toujours cette phrase. Alors, Josué, je suis ton père, tiens mon fils. Retiens ce que je te dis. Ce monde est régi par des lois et des principes dont l'homme doit respecter et vivre le miracle. Mais les chrétiens sont les plus négligents du monde par rapport à d'autres religions. Mais toi, ne sois pas négligent. Et dis à tes frères et sœurs partout dans le monde de ne pas être négligent. Voilà. Dans la personne d'instruction divine, na mettre en pratique, et et le pasteur qui m'avait maudit, même la famille qui m'avait rejeté, aujourd'hui, devant l'église. Que tout ça là qui m'a je les ai pardonnés. Et voilà. Et pour dire que ça ne va pas dans la vie. Dieu peut souffler un second soufflet comme maintenant et tu auras la solution n'a pété. Il y a encore une seconde chance. Ah oui, une chance, une seconde vie et un second soufflet. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu. C'est ce qui est très important. L'homme de Dieu témoignage bon, nalobani mokili boyebiye comme on a artir mateya ouais bah aussi renommé météo mais abelaki les cas sans souci abelaki et puis à côté hôpital bon mon temps basenga même ba aide basungaye mais basungi abimi mais esimbité bon ba prier pour na ba église mususu titi mais esimbi pété alors ndeko akomaki moriban lokola ba au moins yema koto loba balie papa sans souci babomiye na famille na bondoki ya famille babomi susu ndeko na bango mususu babomi susu ndeko mususu babomi susu ndeko mususu donc yeza la kisikoyo akufa donc c'est ma sens uniwa ça suscite 3 personnes oui alors Seigneur yepe akufa mais nzambe asungi toye ko bondela nzamba bikisi au moins siko a frappé le Seigneur qui a frappé et puis ndeko yana aza vivant voilà pour dire que c'est le second souffle il allait mourir. Vine batak déjà point bobi awa obi que c'était ici mais tant que bondeli yewana azongeli musala na théâtre parce que nzamba peki c'était azana kat église comme attaché de presse kapona ki ko sala à tournage ce qui était au lingo monesiko ya ngaza là parce que papa bando bazo landa biso ba o ke maladie moko dans nzoto na bango etika bango te ba misana toujours na bakisi il y a un ça ne va pas minganga balandela bakisi bamela guérison ya te et là on ne ko lo bana ba bazo c'est la rali ba mkonza malola obenga bango second souffle ezali zinde konanga second souffle ezali omoni nani oya bika ko bikisa sida soki nzambe te mutu ako abimisa no kisa sida zate onyo so bakosa kabata ezaka ko pone pesa moi force et moi munene mais sida eza mais nzambe nde oyo to bengi fin terminator ezande Jésus Christ yende le médecin par excellence bola ninde ko mwana mosi wana abala mobali na soda major mobali azala ki soda major mais major azwa ki sida et toi pesi moi si ba heureusement ba botaki bana mibale avant azwa sida alors major akufi na sida yepe atika na sida bundi titite simbite mais ça tikala ki vraiment moribande ok bazo espérer susciter tango aye yekutuka mbala moko to sambeli nzamba lobi ke yende ngazawe abiki akelo sala test akiloka fa na monga fula aketi na hôpital Monkole boyi hôpital Monkole ake asali test na ye négatif et l'obésité. Ah bon? Aye ko témoigner yo wana ba ni tout ba résultat na témoigner abiki tanga biki abengi papa na ya za soki na bandu soki na kikwiti papa na ye apprendre ngolo quoi papa na za diabétique et puis ya za na tension to ya sucre ne ya papa soki 550 abengi papa ayi papa talanga na biki bubu ba bi me ngara na zo souffrir na maladie nde aye papa bondela pe pona papa na bo somba huile d'olive to sambela sombi to sambela a expédier anga tindele papa tanga meli guéri mbala moko na tension na diabète limo pour dire que ata zobela to ko bondela nzambe nzambe bikisa oza second souffle voilà ce n'est pas moi qui guéris c'est Jésus-Christ oya tindinga pesenga do ye mutazo bikisa voilà mais puis na lingina lobesusu et ça pena bato mususu tant mususu to bondela pe abikité to ko bondela parce que second souffle papa maintenant to ko api papa le biké bandi omusu bayake babikisa mate il faut prier sous au niveau le bani par là ok second touché ezali second souffle ezo souffle ouais second même Jésus est moko na mokanda Marc akutani na aveugle
abondeli pona yo obiki ote na abiki mais abiki penzate abiyaka lisusu abondeli pour la deuxième fois nde ayekobika nazomona na kati na Bible nani prophète Élisée akutana général chef d'état-major ya Syrie Naaman azalaki na lèpre aibisiye kende kosukola osukola 7 fois na Jourdain. Première fois abikité, deuxième abikité, troisième, tina, 7e fois nde ayekobika. Pour dire que kolembate il faut la persévérance. Yango batom susu. Na binde komoko na bonel azena sida. Aza mobali. Na bonel pone 5 fois abikate. Omoni, akesa la test eza. Aye ngambo na komo connaître kolemba. Mais na 6e fois, nzambo yo 7 fois si tie guéri. Kende, akende boy. Eza isusu te. Nzamba bikisi. Yango na lobby, il faut toujours la persévérance et Dieu va se manifester. Parce que papa na bandeko bazo landa biso. OK banana ba sida, OK banana ba cancer. Ozo assurer bango que ceux qui baye pas na Yesu. Parce que batambola déjà bazo mituna ko bandeko amaka papa zolo na prière na jeunaka. Et loroni na pesa te pa ba pasteur ba prière ni na salate. Kananga a communauté qui est désespéré. Et loroni ko lo baba na bon na lo banim. Ko seme eza mabete ko pesa et pas nzambe to et pas musala nzambe eza bien mais du moins mais siko to sala nini ndape na sala ka bongo mais nazwaka solution te ti na komi na que na zanga ta la gomme mais nzambe sali second souffle nga na zo vivre na koloba neti boy ça fait deuxième semaine ngo ikoki no 2 semaines te ça fait 1 semaine et demie maman moko na mobali na sa pasteur mais bien que yemo ka ko témoigner bokomona parce que a ko témoigner cancer il fallait pas kate nini mabele cancer bon moi ça nzamba bien papa toza sungana donc on ngana zanango et ko sunga yepe et ko sunga voilà on se complète mususu donc yo zanango ngana zanango te voilà ceux qui n'a besoin na ko yepa na yo obondeli nzamba pesi solution yo peso donc c'est ça on se complète alors ndeto bondeli pona mama na to bondeli et sili douleur wana no limoi ya cancer. Mais bon, zonga le kenen hôpital, te ba fisika rendez-vous jeudi. OK, jeudi on va ken abenga lusus. La bité nzamba sabikisio déjà. Papa nazo banga est-ce que douleur ezate kende eloko ezapete, ba zelo côté. Tanga ke kuna na hôpital lususu ba sali mammographie. Nyonso ba koti échographie, ba koti radio tout. Mundela zo kama bi mais il n'y a rien madame. Il n'y a rien trace à cancer ezate. Na biso que maman azo atinenga ba élément, ba résultat ezana nani na WhatsApp na ngana. Donc, azana sengo ça quand cancer limwe nzamba limisiamo et na ina mobali et voilà et ce qui mutazana na cancer to azana nini myome fibrome to pe azali na nini n'importe quelle maladie oyo wa cause nango oyo monique ezo simbate benga to sambela naza disposé numéro nanga ya mwana obengi soki obengi ozwinga te tinda message puisque naza mosala nzambe na air monsieur nazo prier to pe nazo te na ko kata maté te pour na répondre voilà au komika message comme ça tant ko message kombo na yo na problème na yo au komi ngana ko répondre sur na komi libre et puis to sololi to bondeli et ça problème que message en commandant numéro même na WhatsApp même WhatsApp même na message normal pour battre sur WhatsApp na WhatsApp te ko tinika message normal et ko koma peka to ko répondre et puis to sambeli nzambo ça mais ce bazo zo auto ba insister oui ba insister bon na zo ka ba message pe ebelé musuta muso kanza message komita musupe comité mais ce que komi en tout cas na zo ka temps na kabola kata ki oyo temps oyo na bato nanga o bazana étranger oyo botinda ba message na répondre ba. Et puis tant pis à bato oya katipe bazali na ko répondre voilà c'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu nandongo ya makibise pa no tozana église que l'autre fois au sengaki bandeko bayana ba aide basunga to monaki na bilili za ki chanter ezalaki boyete maloba nini ko ba papa ngande na lingna bonde la pona bandeko nyoso ba contribuer ki pona église na bango vraiment grand merci na bino nyonso bato bo contribuer ki atotindaki muke atotindaki belé eza na valeur liboso na nzambe na sangi merci mingi parce que tozalaki na ngaba place moko ke sembuli beti ma etondi et envahir ti église o mona jouango to bondela e komeka ke soki likolo yindi mweto ya eza tatanga moyena ke ndeza te pona ke tokodinda mais tolongwe na ngaba to komi na yolo na veni kombe numéro 60 bar 65 référence à l'hôpital Mabanga toza ba voisin et puis la police ya Mabanga toza en diagonale na yango
tala bisika oyo bokotinda kimbongo yango totongi totie batol tout yango yo nabi ke bozolanda bazo mona bilime apparemment na nécessité bocheka batol mais na dormir nécessité voilà fenêtre oyo la brique est maté déjà voilà fenêtre oyo eza polele ezana ndeko moko a mosala nzambe asa pesa kimbongo na ozela ba technicien pour na pesa bango batia fenêtre donc il faut ba finissage quoi la douche toilette aussi ici ciment voilà porte il y a bureau non na porte mususu et voilà na ba biskana mususu oui c'est tout aussi ça et voilà il y a des choses à faire ndeko moko patinda kimbongo pona to somba muketi oyo il faut j'ai dit lobo kuna to kesoma pototia il y a sika oui papa ngana tie na atindi voilà to somba yango pototia voilà les églises na bino nanu et si tu mets donc c'est si les mets du moins tu comme dans la soukate il faut au moins les autres cas il faut quand même les ventilateurs là tout ça plafond awa et voilà tout ça va payer ba topé kuna yoye et ça te aux autres abona mulunge tout ça peut moi ventilateur on a besoin quand aussi to sombi 5 ventilateurs et ça tikali to bakisa ko le ko za mulai za munene mais za mulai faut to bakisa moins 10 ba le beza 16 bon encore 11. Et voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois que bande bazo mon abilili église ndenge zaleli yo mutoza touché oza na posa ozwalipa moliko ute pa na nzambe otia nzambe ya lola ya prophète Josolo kama na épreuve na likamuna na problème ozo tungisa yo o contribuer au tinelo komoko pona que église oyo bozo mona ndenge ezali eza en plein chantier bien aimé dans le Seigneur nzama lola akobosa na ote en tout cas bozo mona bonzambe na bonzambe lo les ofta papa to komi na suka maloba ya suka pe na bandeko bazola na biso maloba nanga ya suka ezali boye ndeko kozana distraction te Yesu azoya et pona enlèvement ya église vraiment na sengi na yo okoki ko zwa mbongo okoki ko zwa mapango mais ceux qui ont raté enlèvement naibisio ils a passé parce que on passé dans grande tribulation il est temps de racheter les temps parce que les jours sont mauvais bah si nous sauter ce qui s'ami nous attendons que l'enlèvement ça c'est le premier point deuxième point Isali si tu as un problème la ligne bondel yom to contribuer qui vraiment occupé ko contribuer le support na finissage et au sala neto zo simba maboko nanga pona sambela pona bino soki olingi soki pe ozana mai wana zwa mai simba na bondela mai wana yomela yango comme ça au témoigner ndenge baninga muso bazo témoigner je suis votre frère soki na lobaki mabe na émission elimbisi ngai mais soki na lobaki mabe te gloire à Dieu bondela ka pe pona ngai je vais prier pour vous yo sala kaneto zo simba maboko nanga ngana sambela soki ozali osimbi mai na yo c'est que osali loboko moko ne so simbi nga loboko moko simbi mulangi na mai et nzamba sala miracle Nzambe na lola na bondele pai na yo pe na sengi boy o visiter bandeko na nyonso o bazolanda ngai ezala bato mwindo ezala mindele ezala ba serviteur ou ba servante ezala ba fidèle ata sambela katemel kola tout il bakuma lam alandanga à vivre miracle au nom de Jésus miracle ya Nzambe s'opérer onction ya Nzambe et là ta mai wana elongwe mai et komikisi parce que premier miracle ya Jésus na fête ya Cana ezala ki à travers mai a bondeli et komi 20 ndenge na bondeli mai wana et komikisi au nom de Jésus miracle et s'opérer onction ya Nzambe la tayo second souffler au vivre miracle na santé na musala na misolo na mikanda na makambo nyonso au nom de Jésus Nzamba visiter foyer na bino bo vivre second souffle ndenge na lobi etikali bongo mutako changer ngate mutako changer maloba na ngate et ça na kombo na Yesu amen. Sans oublier na bossa loko moko et les 5 mai nous avons clôturé séance il y a second souffle dimanche le 5 mai de 9h à 12h30 et où il y a la capacité aya et où il y a la capacité à soutenir nous avons pas mon avis. Merci beaucoup. Vos numéros de contact papa na bande on tout dans la poste il y a Robengo ya Rosona yo il y a prière numéro na contact numéro à contact ezami balé moko yangana izoleka mais nazo pesa au tiers plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 ndenge bino ba français bolingi 91 91 0 55 yami balé zali plus 243 9 98
17 18 54 plus 243 9 98 17 18 54 soko bengi yangwana merci na butuna moi mutumsa yambakate kangamo. Merci papa, merci na bano nyos tout balana biso na Arnold avec ma caméra numéro papa ya wana c'est beaucoup ko benga na oyo ba koma ki bienté bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya rolba kenzama bonto kwa Yesu soit merci bye.